Matondo mingi na bino ba téléspectateurs ya Vom Télévision bozomi penze belé na ngonga oyo kolanda manaka na bisio elike ya lobby. Nani bataka elike bataka ngo pa bilenge. Raison pour laquelle na kati la kibolenge ezali énergie positive. Nde salaka moto aze lenge soki exploiter kibolenge na ndenge ya malamu lobby ne ekozala malamu. Soki exploiter kibolenge na ndenge ya mabe lobby ne ekozala mabe. Raison pour laquelle bomoni bato nyonso batiaka elike na kati ya kibolenge. Nde nyama botaka na kibolenge. Nzete botaka malamu na kibolenge. Moto ndeke memi moto abotaka malamu na kibolenge na kati ya kibolenge moto zana makoki ya kolukela bolamu na ye ya bomone ya vie mobimba. Yango bomoni raison pour laquelle chaque continent batindikisaka jeunesse na bango na misala bilenge na bango na misala. Soki boke na kati ya Asie bokomona bilenge baza na kati ya mosala, boke na kati ya Amérique bokomona bilenge baza na kati ya mosala, boke na kati ya Europe bokomona bilenge baza na kati ya mosala. Soko ye na kati na Felika comme le contraire bilenge baza na masanga, bilenge baza na l'église, bilenge baza na belikia bakokende lola babosani biluka mokiliza na tina te nde tina ya elikia ya lobby manaka oyo Vom Télévision zo proposer bino mokolo na mokolo on a présentation za ngai ndeko na bino Tambi Koka nde na mokolo mwa lelo toyebi ete toyambaki moko ya bakonzi ya mokili soko zo kamba déjà mboka wana oza parmi ba dirigeants minene na kati ya mokili roi Philippe o lobby okuti koleka ayela kibiso awawa tokosola siri arrivé na ye tokosola pe si phénomène prophétie o biso bilenge toza ba victime na yango ba prophétie ya ba mabala o bazopesaka mingi bilenge basi pe mingi ba prophétie ya misala o bazopesaka biso mingi bandeko mibali nde tokanaki na mokolo mwa lelo tozongisa lisusu CGK Kukeya oyo azali moko ya ba secrétaire na kati ya communauté ya Nengwa mafuta nde bango tokosolola na bango na mokolo mwa lelo CGK Kukeya mbote na biso mbote ndeko mopanzi sango elongo pena bandeko balandi na bisika biso bazwami pona kolanda biso kati na manaka na bango ya bilenge boni ba santé seka bouti na kati tumba lobi kwa baindo ba santé za malamu esika pe to uti to tiki nyonso ya malamu na kombo ya Fumukimba esika to uti to tiki nyonso ya malamu CGK Kukeya bato bosola na biso tobi ke bazam secrétaire général na kati ya communauté ya mama mafuta CGK Kukeya mardi uti koleka ya le 7 juin 2020 et pa wapi roi Philippe ataki makolo na ye na mboka Congo oyo abandaki na Kinshasa ake kosukisa akoti Lubumbashi ndaki ne kosukisa na este pour akoka kozonga kasi koya ya bango awa watomona ki jeunesse oza eliki ya lobby eza manaka ya bilenge tomoni jeunesse aki mobiliser ba parti politique tomoni ba cadre ba parti politique ba sengi na bilenge ba bima bakene koyamba roi Philippe ba pesa le kumu po mokonzi abongaka na lokumu koya mokonzi esengaka bato balengela yango bilenge ba se mobilisaki roi akomaki soki na bosani te ba 13h mais au commande déjà passé déjà 8h bilenge bazo uta tous les 4 coins qui Kinshasa ba misusu ba bimeli na te na Tchangu ba misusu ba bimeli na district ya Funa ba misusu ba bimeli na district ya Moamba dans le Konga population bilenge bazala ki ebele ya kokene ko accueillir ya koyamba roi bayamaki roi kozonga pe ko bima pe roi na aéroport ozomona bandeko ba telemi na boulevard bazo pepa roi bazo sepela bilenge côté mususu misusu balobi te tokoki ko sepela na boye ya moto wana te roi petanga ye awawa bolandi pour vous être informé azo regretter na billet to na mai au Belgique asala au bakoko na ye basala bakoko na biso auto Belgique esala mboka na biso Congo mais azo regretter nini mabe to azo regretter malamu so azo regretter mabe boni na classe mabe wana etikali kotanga mate to bandeli na nete nano ya yambo koya ya bango bino boyembelele ngona no ndenge nini malobe pa na bino matondo lisusu ndeko mopanzi sango na kopesa biso maloba na kolika o ezali manaka ya bilenge toza wana poto solo la kelongona bandeko na biso bilenge na kolika tango bolobi koya ya roi Philippe na mabele na biso biso to yambela ka ndenge nini en tant que elenge na kolika
koya ya roi Philippe toyambelaki yango malamu soki kaka bakokokisa o bango bayelaki. Omoni soki bakokisi o bango bayelaki nde wana biso tokoyambela yango malamu. Mais soki bakokisi te o bango bayelaki na kolika koya wana epa na biso tokoyambela yango na malamu te. Eli o tokoya no na bino ya. Soki bakokisi balingaki bakokisa nini po bake soki toyambela yango malamu te et soki toyambela yango malamu eza po bakokisa o bango bayelaki. Matondo na kolika soki tolobi kotala tozonga kana na discours ya bango moko roi o bapesaki balobi ba regretter passé colonial. Siko esika sko biso bilenge po ba bilenge to se mobilisaki. Ebele. To se mobilisaki pour na koyamba roi. Mais tant to se mobiliser to yambi roi est na message pas na biso. Mais biso bilenge message nini to pesi roi o ya kozonga na Belgique. Po eloka mutu eza ya koyeba yambo bango baya na mabele na biso a na Congo. Ils appellent ba prédécesseur na ye. Bayaki o auti koleka na 2010 ayaka wa. Auti kozala awa. Mais biso to kozwa kutu ya 2010 te. Tozwa nanu na 1955. Roi Baudouin ayaka epa na biso. Bakoko na biso bayambaki na kombo ya bwana kitoko. Bwana kitoko elingo lobani. Mobali kitoko. Mais roi wana oya yake epa na biso. Jeunesse oya yambaki ya tango wana. Etani ni jeunesse wana ezalaki nango. Omoni batu balukana nkoyeba tango nanu mbala liboso roi Baudouin ayaki awa. Bakoko na biso bayambaki na 1955. Bayambaki roi Baudouin na etani. Eta au roi Baudouin bakoko na biso bilenge ya tango wana. Bayambelaki roi Baudouin to bala ni sango. Wana na kati ya colonisation. Na kati ya colonisation. To bala ni sango na tango oyo ba jeune o ba se mobiliser ba eko yamba sko roi Philippe. Après 62 ans après bonsomi na biso, indépendance na biso. Jeunesse wana e yambeli roi na lolengeni. Moni parce que tant roi yé alobi a regretté passé colonial. Parce que biso ba jeune o tozali lo to yambaki roi Philippe. Tomi tuni passant au roi regretté. Ezalaki nanu ndenge nini? Kasi yango pena motuna bato bali ko tuna mela soki na lobi ke CGK kokeya nazo regretter na mabe onga na salio. Il faut pena loba pe mabe yango. Nde sika siko motuna biso bilenge to sengeli to mituna. Pourquoi ebisi biso kaka a regretter passé colonial? To bosana. Mais biso non biso bilenge, il faut pe to tuna yepe roi. Passant wana ya regretter ezalaki nanu ndenge makambo nini elekaki na passé wana o esaliki ye aya ko regretter liboso na biso nde sika tokomituna yango wana nde ko mopandisa ngo balobaka histoire etikalaka histoire babosanaka histoire te pe ba changeaka histoire te peuple oyo ayebi te passé na ye akoyeba pe te présent pe moye pe abongisa futur na ye ekozala te po lelo tolobi 62 ans d'indépendance. Mais il y a moyen d'indépendance. Tout qui na colonisation. Mais tant bolobi colonisation, total ananu ba effet à colonisation. Ni nani ne lekaki. Pour après 1885. C'est jika kukeya. Likanisezo kima. To tant bolobi ya roi Zoloba a regretté. Tolingi to sosolisa bandeko bazolanda biso pamba te manaka oyo esungaka bilenge bakwa kolamusa makanisi toloba nini colonisation oyo bakoluta ebele balobaka n'importe colonel toyaki bien tango roi azoloba regretter toloba nini na bakoluta babetelaka biso lisolo ke colonisation yaki nango bien mifo tovanda na mundele ke biso na biso baza baye o bakosa biso nini penze lekanaka na colonisation oyo ke pousser roi Philippe tanga etina lelo aloba nini aloba ki azo regretter na passé colonial biye o esalama na kati ya mboka Congo nde sikoyo esika o biso bilenge to sengelaki to mituna yango wana biyano wana esengaki ebimane na monoko ya roi donc biso to tuna roi ya no la biso biso to tuna roi ya no la biso mais sikoyo lokola roi bilenge batuni roi te roi pa ya no libiso te na ngai na biso neso ba bilengo tozali to kendesko kotala na histoire po okomone loko moko eza wana balobi roi ayaki kozongisa lina Mbuta Lumumba kozongisa ko restituer ba bien na ba biloko na biso oui ba yaki monene ke ko bandeko na biso ba bazalaki o bakenda na ngona tervira kuna epa na bango ba ye kozongisa ngo mais siko foto mituna biloko ane komaki na nukune epa na bango ndenge ni
omoni biloko wana ekomaki kuna epa na bango na ndenge nini yango sikoyo tolobi tozongaka na époque ya yango moko colonisation na époque ya Léopold II toluka na ntoyeba totrace histoire wana elekanaki ndenge nini tala ndeko mopanzi sango sosolisa bandeko oyo omoni il faut toluka toyeba totala passé colonial ntango roi Léopold azotinda bamissionnaire alobi bokende ko évangéliser banoir jusqu'au moelle des eaux balakisa bakoko na biso ke biso nga mokili eza na ntina te mpo biso tobosana totika nyonso wana ya mokili bango baexploiter les sols et les sous-sols bandeko balanda discours donc yambo nanu intérêt ya métropole nde ntina oyo bamissionnaire bayelaki na mabele na biso nga nalingi mpena toexploitaka eloko yango malembe koya na bango bamissionnaire ezalaki volonté ya nzambe te mais volonté ya roi Léopold II koya discours ezali te koya bamissionnaire ezalaki discours ezalaki pose ya mundele ya nzambe te bayaki baévangéliser biso na intérêt nini biso totika bomengo na biso bango basakapare nao ekoma ya bango est-ce que baresisaki mpe kokomisa biso tina niveau mais baresisaki kokomisa biso tina niveau wana mpo moto moyindo akomi ne mosambeli akendaka na lingomba akende kosambela mais bango bakoti na kati ya exploitation ya caoutchouc ndako ndeko mopandisa ngo omoni eleko wana ezalaki bakokanga bakoko na biso bapesi yo quantité mobimba ya caoutchouc okende koexplace caoutchouc soko ye na quantité wana te soit loboko bakati baimage tozomona soit loboko bakati loboko kaka mpo na caoutchouc donc époque coloniale ezalaki époque moko ya pasi pona bakoko na biso ya kokufa bakufaki même bango moko mindele ba preuve ezali bazo témoigner plus de 10 millions de morts na époque wana oyo 10 millions de morts ya Congo o bakufaki na époque wana kaka pona intérêt ya Belgique 10 millions de morts na eleko wana ezokende kobima lokola 50%. donc nde toza ya population ya tango lelo boye babomi biso bakongolais nombre nyonso oza na bango lelo par exemple so toza 100 millions babomi biso 50 millions donc 50% ya population congolaise na tango wana Belgique aboma mpo kaka soki okokisi to ezali posa ya babelge oza moto akokufa mpo na caoutchouc mpo na koexploite bomengo na biso mpo na diamant lelo bokenda ata na Kasai na époque coloniale yo kotimola libulu ya wese na lupango na yo okokotimola ngo mais bato batanga histoire okotimola ngo te poso kotimola ngo exploitation ya diamant bakokanga yo c'est cheka kukeya ba téléspectateur tango solo babo et télévision za radio te ndenge bo sengi bo beti le solaire roi Léopold II lokola to sana bilili ya discours na ye ya ba arrivé ya ba missionnaire ndeso to bala na makanisi na bande ko na biso bazana eteni ya régie bo balancele biso discours ya roi Léopold II esunga bilenge onda kisa na kati ya kozanga koyeba zwaki 10 000 francs esunga elenge oyo na kati ya kozanga koyeba zwaki 15 000 francs pona kokende koyamba roi Philippe ozali koko ya roi Léopold II po soki lelo bafani na kibokonzi eza suite ya koko na bango ba crime oyo asala na kati ya mboka na biso bilenge misusu bakendaki na kati ya kozanga koyeba lokola na ba parti politique bateyaka bilenge te na kati ya ba parti politique histoire ya mboka ebeta makate eza kaka viva tokokende ba dialogue tokozwa ba pouvoir tokoconserver pouvoir tokosenga bandeko na biso baza na régie soki tobala no makanisi bosunga biso na élément ya discours à roi Léopold II. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérends pères, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais.
Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'Évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur
que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saints, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. C'est ce que vous avez image, commentaire ni boki ostala. Nzoto malili, maloba pa na bino. Nakolikia bandeko balandi, bango moko bamoni image. Alors soki nakutala maele kanaki, ndenge bakoko na biso, banyokomaki, ndenge bakoko na biso, bakufaki. Po kaka na on est intérêt à Belgique. Hein? Pona nyoso bomoni wana eza pona bolamu ya Belgique. Belgique ezala lelo ndenge eza lelo. Siko comment passer wana bozolo banabiso kaka to bosa nango to bwa kango na mai to tika ngo kaka kende comment na image na limite omoni donc roi akoki ko regretter te passer wana kasi il faut nde basani ba réparer passer wana omoni ezo senga réparation faut ko réparer parce que wana eza milimo ya batu siko batu wana soki tolobi to bosa na bango kaka ekende ka ndengo wana siko milimo ya batu wana po batu wana bazali bazana mukila molimo. Donc, roi qui employer mot ya ba regretter. Faut que tu na processus ya la réparation ya ba mabe o ba sala biso na kati ya mboka la biso. Histoire ba bongo lango tende ko mopandisa. Po batuana eza lokola mutu aye na ndaku na yo. Abomi tata na yo, abomi mama na yo. Mutu ana bimia ki. Si matango moko mukie aya yebisa yo kete omoni na regretaki ndenge na bomaki baboti na yo. Te po yo pesinga pasi na mutemo bomi baboto ya ngai siko yo ye kaka avenir na ngai ekomi na pasi siko yo yaka ko ebisa ngai te omoni na regret te il faut réparer, il faut ça la réparation. Pour sans réparation en tout cas te il faut que ça la libongisa, il faut ko bongisa parce que oyo ki sekinga mutema pasi et puis vi nanga bomo inanga omoni bomo inanga au check on se connaît ici quand même. Et c'est quand lobby, c'est quand kokeya. Bossa la makasi, ba noir ba ko marechité. Bazela ki bokonzi ya lola. Tango yo ki partout wana, ça lo ndenge ni na nzoto. Kasi yango to ebisaka ba bilenge que omoni lelo atata osimbi Bible. Mbala sima to lobela ki yango te. Tango osimbi Bible, okei ko sambela. Yo zo kanisa lokola ki yo ke ko sambela nzambe. Nzoka nzambe ye wana te nzambe nde za musala siko ye moko batongo wakumbela ki bino makambanga lobi balakisa bino kosambela po botika bomengo bango bazwa e na tango yo elenge osiko zwa tango kokanisa bomoi na yo okendaka no kaka pona kokende kosambela après to kofinga bakonzi bakonzi bazo ko makambo te ozwa mbuma nini après lobi yo wana kaka komi kowela fufu lobi ko na yo wana komi kofinga bakonzi mboka nzoka bomo inanu ya biso bilenge ebande no na musala ebande no donc toloba c'est cheka kokeya biloko mokileza na tina mais soki tolobi biloko mokileza na tina te na bilamba to lati nyoso photo longo lango hein po omoni batu bakanisaka lokola balobi toyaki na mokili toza baleki nzela mo soko za moleki nzela leka kende te batu bazanga koyeba ke toza na mikili mibale mokila molimo na mokila mosuni. Mokila molimo nde sika milimo bavanda kasi mokila mosuni eza mokili ya biso batu siko titata mokila tondisaki banzete onyoso atondisi babomengo onyoso atondisaki po ebeke toza baleki nzela to koleka siko atelaki banani mais atelaki yango biso batu na mokila mosuni po tovanda to savourer na yango to salela yango
tokokisa na yango oyo ezali posa na biso baye toza na mokila mosuni. Donc c'est ça que ba téléspectateurs ba numéro est affiché émission eza eliki lobby ezalaka na kati ya kibolenge nde bomuntu plus mingi zo concentrer émission oyo na jeunesse comme on a ba jeunesse ba parti politique isaka ka viva tokokeni masolo tokozwa mbongo bozolandi discours à roi tokoki ko exploiter ngonyo sote mais tozozwa kaka ba grande ligne tanga lobby ba imposer ba noir basambelaka bakoko ya bango o bakoyokaka bango ata mokolo moko te et tout le côté babilenge tango midi poko défense salamaka les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob tango landi discours à roi Léopold II pe ozana cité oyokaka neti bandeko na biso bilenge bazo salela mate wana kino lelo esalaka bino ndenge nini c'est jeka kukie na kolika ndeti na manaka oyeye potoko kakolamusa bilenge omoni même tango yemoko Yesu na Matthieu 15:24 alobi yango hein tango nzamba zo sala alobi ayaki kaka pona ba pate oyo bungisami ya Israël hein nzamba zo sala alliance na Abraham na Genèse 12 alobi yango bien nako bénir ba mabota oyo ko bima kati na yo alakisi likolo bitala betwala likolo ba génération ba ko tanga yango lokola ba minzoto wana kuna likolo parce que Abraham wana yo wana botaki Jacob ye wana boti Esau koko ya 12 tribus siko tango yo moko kindaka na eteni wana luko ye bana kata 12 tribus bana zomi o Jacob abotaki koko na yo azana kati kombo ni nani koko no nani azana kati donc wana eza makambo ya mindele kasi lokola biso bayaki nango po ba coloniser biso balongola biso bomoto nde ba utilisaki religion po ezala arme oya kolongola bomoto ya moto moindo po siko bayeba ko salela biso na biteni nyonso na politique pe na nyonso donc nyonso tozomona oyo toloba eza makambo oyo yo salamaki na colonisation pe nyonso wana yango evandamaki salami na kata so watanga yaki sengelaki atanga bio oyo bakoselelaki biso omoni ndeko mopandisango lelo bayindo bazosala erreur munene roi akoki koyate aya koloba na biso ke a regretter te akoko regretter mais tomoni même non mokonzi na biso mokonzi abaki to bossa na le passé total la lobby et total l'avenir jamais to koyi kovanda kaka to kanisa kaka ba le passé wana ezaki maloba ya mokonzi ya mboka le passango to kobossa nango na tango oyo ba condamner injustement Fumukimba condamnation ya 30 ans na sens ni kaka Belgique wana alobi lelo to bossana po ba regretter Mbuta Lumumba ndeko mopandisango oyebi ke madame Lumumba mukolo yoka kisango ya liwa mobali na ye akena ambassade ya Belgique akende ko réclamer corps ya mobali na ye mindele Belgique batambuse Kinshasa o Mobimba torchini elambati na tolo po ake ko réparer ake kaka ko senga corps ya mobali na ye siko tango bozoloba to bosana omoni mokonzi mboka za mokonzi akoki ko sala la diplomatie akoki ko sala la diplomatie donc mokonzi akoki ko agir te ndenge biso to agir mokonzi ko agir te force ya mokonzi ezalaka nde pa ya peuple nde il faut tellement a réclamer nanu contentieux omoni biso na Belgique toza na problème ya contentieux tant on va regretter to boité mabe ezalaki mais il faut to kene na réparation mais bilenge ngo bango ko to bakena ba ko yembela roi ko binela roi bomoni image oyo ya bandeko na biso ya Lubumbashi ne babane ko bina ndeko wana ko terrifier ko tenga zo bina na kilote ko te koye na miso ya roi nzoto ni nyonso sima nyonso zo mona na miso ya roi biloko wana nyonso wana moni mobilisation salamaki na kati ya Lubumbashi bana ite lo batangite ete lo likolo université na ete lo se batangite pour no ko accueillir roi jeunesse wana osolo ba photo telema ba ko telema ndenge ni ba mo ko baza na sentiment ko nanu ya makambo wana nana kasi yango moni sika tozo telemela système éducatif omoni na baitelo il faut baluka batangisa bana na biso histoire il faut bana na biso batanga histoire coloniale ba passé colonial wana ndenge douleur na ndenge zalaki pasi wana bakoko na biso bamonaki pasi wana bakoko na biso bayokaki ezalaki tango moko ya PTT ezalaki tango ya pasi batu mobimba banyoko maki milimo ya batu mobimba bakufaki parce que il faut passer wana jeunesse yeba yango parce que lokola jeunesse wana eza na accepter na kata histoire na mai malika ndo moni babiloko wana nyonso zo salama alors po bomona ke bakoko basepelité na passion bango bamonaki lelo ko ma plaisir pa na bino nde bilemboka ya mwana yo moko monisi
Oh, donc il est mort, tout le monde a dit bilenge, on a pas bien le roi et qui est significatif. Hasard existera. Et ça significatif. Pourquoi qu'a fait ça la mela bongo na tango wana et ça la mela ka bongo pa. Sikoto lobani. Lataki bilamba bien te nanda kokuna esika ya bima ki pandake yo yebi ko keko yamba mokonzi. Pe ba yebi sibino be bolata bien. Pona ko yamba mokonzi. Siko iye na mutune conscience wana ezaki te fona lata bien po bilambe ko ya te libosa mokonzi. Mais ça significatif. Donc il faut battre botanga kabilembo ya bileko bien tango. Omoni koya ya roi akokaki koya bongo te. Tango ye esengaki a présenter ba esquisse. Na passé colonial wana si ma biso na bango to kota na contentieux. Mais il faut dommage et intérêt. Il faut pas fouta. Même na justice to mona rango so sali moto mabe ata boyokani mais ezalaka. Mais il faut qu'on fouta, il faut de dédommagement. Il faut pas dédommager passé wana. C'est chika kukeya. Tant que tu solo la bomakanisi elinga ibene ki en kima mais na se rappeler yamboto matana plateau bobete la ki biso li solo ça il paraît que y a ndeko moko on était ni Belgique moko pe ya ba député belge oh azo reconnaître que Belgique a sala mabe mingi na Congo esengeli la kaka bongo esengeli bakota na ba dédommagement ba dédommager RDC ba dédommager Congo kolandela ba mabe nyonso o bango ba sala ekozala malamu kumba biso na kati ya manaka na biso pe bota pe susu bososo lisusu makasi pe bandeko bazolanda biso tokosenga bandeko na régie bo balancer les biso élément wana. Entre notre pays et la République démocratique du Congo, je pense qu'il est notre devoir, comme l'ont fait avant nous d'autres anciennes puissances coloniales, d'ouvrir les pages les plus sombres de notre histoire. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. De nombreux bâtiments bruxellois comme le cinquantenaire, le musée Tervuren ont été construits avec le sang du peuple congolais. De grands projets, comme le port de Zeebrugge, ont été financés par les richesses du Congo. Le travail forcé imposé par Léopold II, le roi des Belges, avec l'assentiment du Parlement entre 1885 et 1908 ne s'est pas fait sans mal. Les populations furent massacrées, domptées par la force par l'envahisseur, des femmes furent violées par les représentants de l'autorité coloniale. La déportation fut pratiquée, sans oublier la tristement célèbre coutume colonialiste des mains coupées, qui toucha également des enfants. Après le règne de Léopold II, la colonisation a elle aussi fait de nombreux dégâts et de multiples victimes. Au total, notre pays est responsable de la mort de 10 millions de Congolais. Ça mérite un peu de respect. Un des plus grands génocides du monde. Ces chiffres furent évoqués, pas par moi, mais par une commission officielle du gouvernement belge en 1919. 10 millions de morts, cela représente 50% de la population congolaise de l'époque, mais jamais notre pays s'est sincèrement excusé pour ces exactions. Bien sûr, le comportement brutal des colonisateurs était monnaie courante à cette époque. Des équipes pour opinion politique, pour leurs croyances religieuses, comme Simon Fribangu, exilés dans leur propre patrie, et pour qui un avenir pire que la mort était réservé. En hommage à l'auteur d'une partie de ce texte, Patrice Lumumba, arrêté et tué parce qu'il avait eu le courage de dire la vérité, parce qu'au Congo belge, il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les Blancs et des paillettes roulantes pour les Noirs. Pour tout cela, pour toutes les souffrances infligées au peuple congolais, je vous demande de ne pas classer cette proposition dans l'oubli. Je demande à tous ceux qui se prétendent les amis du peuple congolais d'accepter au moins d'ouvrir le débat rapidement en commission. Partout dans le monde, cette proposition est soutenue, malgré ce que vous dites, malgré que vous n'écoutez pas, par des millions de Congolais. S'il le faut, nous déposerons une pétition avec des milliers de signatures, mais je compte aujourd'hui faire appel à votre bon sens. Je voudrais aussi faire appel aujourd'hui à la NVA qui flirte depuis un certain temps avec la communauté congolaise, via les actions du sénateur Carvan Long. Il est temps aujourd'hui de poser un... C'est ce que vous bolandi élément. Malobe pas na bino. Matondo mingi nakolikia tango biso tozolobela likama de dédommagement que Belgique fa futa. Bato bazo cancel ko biso tozokosa. Kasi image yango moke lobi wana mais c'est lui.
député na kati ya parlement belge. Pour moi, biloko o roi zoya ko salela déclaration le loko regretter le bango mo aussi bien c'est le moment déjà na parlement na bango. Mais kaka na kati ya famille royale, li solo na pe beta maki. Na kolika bande ko ba ko balancer les biso image eza wana princesse ndeko ya yemoko ya roi Philippe. Bande ko ba ko landa amona ndenge aza ko témoigner passé wana. Il faut réparation. Donc, bakoki ko regretter ngote. Et bino bozoya ko regretter pa na biso na tango oyo bango kuna na Belgique. Programme wana se kota déjà dans cinéma belge. Ya kotangisa bana na bango passé colonial. Bana na bango mai etangi na miso. Mai etangi na miso. Mais pas na biso awa bana baza accepter ba génération ya lelo baza na accepter na histoire wana ya passé colonial. Donc bango mo ba belge batangisi bana na bango basala mabe awa na époque coloniale. Bango bazotangisa bana na bango siko biso ba victime ya makambo ngo to tangi mabe ngo te sala mapa na biso. Mais mabe ngo to yebi ngo te. Yango esali ke jeunesse azu 10 000 15 000. Bato bazomona ke en tout cas passé wana ezalaki malamu en tout cas bakoko na biso bazalaki. Kutu ba souhaiter kutu to zonga na époque coloniale. Mais yo soki ba ko souhaiter to zonga na époque coloniale. Est-ce que l'époque coloniale hein okoka ko simba miso lebele. Bokoka ko koma ba président. Bokoka ko koma ba ministre n'époque coloniale botangela ngai les hauts gradés au bino boyebi n'époque wana c'est jira koki bande ko funa na régie bazo sinele biso boye vidéo botalisi awa wato ko kabora boyete o ba belge bazo tangisa bana na bango mabe o bango basala na colonisation na Congo mais o eza mal chance pas na biso to ke to tangi ba classe to tangi mabe ya colonisation te to tangi kaka ke bolambo lamu bande ko na régie so ki bosa après vous balancer le biso élément wana. Le roi Philippe doit-il prendre la parole, présenter des excuses officielles? Pour le moment, vous venez de l'entendre, aucun commentaire du côté du Palais Royal. Nous avons donc posé la question à quelqu'un qui a la parole plus libre, la princesse Esmeralda de Belgique, la demi-sœur d'Albert II et de Baudouin. Nous l'avons contactée à Londres il y a quelques minutes. Je pense qu'il est très important qu'on évoque le problème des excuses, qui a été parfois suggéré, mais qui n'a jamais été vraiment débattu. Et je pense que pour vraiment terminer ce passé tellement douloureux, ces crimes, ces exactions, il est important que les pays européens, et la Belgique en particulier, reconnaissent leurs responsabilités, présentent des excuses. Je pense que c'est vraiment très essentiel. Qui doit le faire? Alors c'est bien sûr le gouvernement qui doit le décider. Le roi ne pourra jamais le faire de lui-même. Et ce serait évidemment très fort si le gouvernement et le roi le font ensemble, étant donné le côté personnel de la famille royale dans ce débat. La princesse Esmeralda qui juge également nécessaire de réfléchir à la présence de Léopold II dans l'espace public. On l'écoute. C'est évident que le fait d'avoir des statues de colonisateurs, et en l'occurrence de Léopold II, bien sûr fait partie de l'hégémonie blanche. Tout l'espace public est rempli par nos statues, par nos colonisateurs, par nos marchands d'esclaves, par exemple au Royaume-Uni, par tout ce que l'Europe a fait. Et c'est évident pour les minorités, c'est quelque chose de très douloureux parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas beaucoup de monuments aux esclaves ou de monuments aux colonisés. Donc bien sûr, et ça va bien au-delà du rôle de Léopold II. Est-ce que lui, personnellement, a été celui qui a demandé de faire tel et tel crime? C'est pas ça le problème. Et je pense que peut-être on lui a mis sur les épaules beaucoup de choses. Mais c'est pas ça le problème. Il était le chef d'État au moment de la colonisation, qui est une période et un système d'exploitation qu'on doit dénoncer. N'a pas si na motema kotala bilenge ouais biso bilenge ya mboka Congo ndenge toali ko sepela na biye wana nyonso me bango kuna basa déjà conscient ke basala mabe malobe pa na bino c'est géré OK matolo mingi yango moni tina manaka oto yeli pona to la musa conscience ya bilenge omoni jeunesse il faut bayeba que mokili zo tambola mokili telemité mokili zo tambola tango ezelaka yo te tango eza tango omoni makambo ebele ezoleka na mboka na biso pe na mokili ebele lelo bilenge bazo sosolango te soki génération moko ezalaki ya kokita génération mosusu ekosenga nini ezala ya komata omoni lelo soki génération ya
ya ba Gorbatchev ezalaki po ex Union soviétique kabwana mais génération ya ba Poutine eza ya ko reconfigurer omoni kopesa gloire ya kopesa gloire ya kozongisa lisusu bokasi na bokasi wana mais siko jeunesse congolais total lelo 62 ans après indépendance viva na ba tozalaka kaka wana viva ya kodépenda kaka na Belgique hein ya kodépenda kaka na Belgique lelo est na biso wana ça ne va pas pona nini toza na armée ya makasi te mais nini ezosala ke toza na armée ya makasi te pendant que jeunesse bamisu balobi toza na armée ya makasi aza 8e mais infiltration azosanga pe manque pe d'équipement yango ezomona na ke lokola ba militaire na biso baza faible mais en réalité ba militaire na biso baso se sacrifier jour et nuit corps et âme pour na koluka bokasi ndepe to pesi pe kaka lisusu balongoni na bino bokoba pe kaka kobunda atako mungunyo so kobudisa biso ndenge bakoko balobaka soko moni mona soso avimbi likolo ya nzungu yebake mama na ye azali na se mboka Rwanda na ndimité asa na capacité to pe makoki ya ko mener pendant des décennies ko déstabiliser RDC et lobi kaka ne mokonza banganga ngunza lobaka ndenge moni avimbi bongo c'est que na CCC na ebe impérialiste bon de soutenir ye si j'ai koki to benda soka manaka na biso jeunesse nini ko senga na ba élaborer un système éducatif o batangisi te mabe ya colonisation o esali lelo ke bilenge nyonso bazomona ke colonisation ezaki malamu mingi yango esali ete tomoni memi na bakonzi mususu ya biso awa bazokamba biso nete na ba province koyemba liboso ya roi koyemba roi mbongo ebimi ebele baye o ba élaborer un système éducatif nini ko senga bango na makambo esala mizongo na ke batu bayebi nde histoire te yango bake kolanda kolanda roi pe ko sepela na biye nyonso oyo ye aye ko sala na kati ya mboka na biso malobe pa na bino na kolika biso to ko senga na jeunesse to la musamakanisi to telema po jeunesse nda venir ya lobi na bande ko bazotangisa to luka to bongo la système éducatif to la kisabana na biso esika nini ebebelaki pour ceux qui to ebite sika ebebelaki to koyeba pete ko bongisa omoni mais ceux qui to ebi côté ebebelaki nde to kosani to koluka to yeba to koka bongo ko bongisa mais ceux qui to ebite nde sika ya pasi yango wana omoni lelo passé à biso na Belgique eza ya kitoko te Belgique asali mabe ebele na mboka na biso na bakoko na biso ezo senga réparation Belgique il faut réparer to kota na contentieux ba futa mabe o bango basali na bakoko na biso et puis pour ceux qui basala ngote lelo kolandela programme mokila molimo 3e guerre mondiale eza inévitable bayaki ko senga bolimbisi na 2007 tebisaki bango epesamelaki bango te elimbisamelaki bango te parce que baye basalaki mabe wana bazalaki mingi bakonzi bazalaki na bibonga mais tant que moko roi ye moment ezalaki asani a profiter a senga bolimbisi pour to kota na étape mususu il faut pas dédommager pour ceux qui to koti na étape wana te bae bakake religion africaine ezote yango tango nyonso to pouvoir ezomité mokile ezokende vers la mutation oya salaki mabe afuta soko futite mokile eza na ndenge nango kofutisa omoni mokili eza na ndenge nango kofutisa Belgique aza na ndenge na tire kofutisa ye mabe wana alors omoni ndeko mopandisa ngo tosobeni na suka ezala pe liloba suka la bino pe bokopesa pe numéro na bino ya téléphone tolingi tolobelo komoko omoni ba japonais ton pe batongela biso po maréchal yambo batonga po maréchal batambolaki na bamboka batide ba po alien wa bakoko na biso et si manango ton bazuma ele wana ya ba pont alien avant bakende kotonga pont maréchal nde baketonga siko prototype nango ya muke nango na mpozo wana sima bakesani baketonga oya munene donc mindele baye bake mokilezo ki na mutation 3e guerre mondiale eza inévitable mais balinka bala kisa bango prototype maquette omoni mambezo leka na Irak na Ukraine nde sort Europe ezo vivre lobby yango wana bakozanga mabele bakozanga bisika kokende alors
oh nyonso Europe ekosibir bamonela yango déjà na Ukraine. Bamona na Ukraine. Siko jeunesse. Soki basali réparation te nde o bako vivre yango wana. Yango tozosenga na jeunesse africaine, jeunesse congolaise. Totelema. Tozwa état de conscience. Tolongwa na ba distraction ya ba mangomba o batondiseli biso ya kosambelaka ya kokendaka kolekisa batango pamba. Omoni mokilezo kende. C'est chika kokia numéro ya téléphone bazo senze biso pena kuna tobela minaso ka émission na matondo mingi biso kozwa biso tozana 089 63 84 017. Eza pe na WhatsApp soki boko komela biso. Bubanele ngo lisusu. Tozana 089 63 84 017. Matondo mingi na bino ba téléspectateurs bozomaki ebele ya kolanda émission elike lobby. Ndenge tolobaki ne bandele elike lobby nani bataka elike pa na pa jeunesse. Soki jeunesse ayebite sika outi. Akozala na koko so kolukela bolamu na ye. Soko moni le lobo occidentaux bazoluka bolamu na bango. Jeunesse chinoise baza conscient na défi baza na faut ba relever vis-à-vis il y a impérialiste vis-à-vis des occidentaux. Jeunesse risque baza conscient na défi oh c'est qu'il va relever vis-à-vis des occidentaux. Mais jeunesse africaine boni jeunesse congolaise boni akoyi koyeba te défi à makasi waza nango c'est qu'il a relever pona nini bazwi tango te ya kolakisa ye lobi ndenge nini ezalaki bamasolo kaka elokuta roaye bolandi babilili pasi na motema bazotangisa kutu bana na bango basala biso mabe mais biso batangisi biso te ke colonisation bakata biso ba maboko baboma biso 50% ya population be motali ngo na roaye mbongo na ba autorité bozo yemba jeunesse parti politique ezata na ba mate ya bilengi te zakaka viva bakobimisa biso na ba marche souhait ya politicien ngi to bimi marche to kufa po yazwa poso ya Fox ya ko solona pouvoir en face ceux qui to bimi marche to kufite ya komona lokola za na Fox te nani babomaka na kati ya ba marche wana jeunesse nani batiki na kati ya kubiti jeunesse nani batiki na kati ya mabina jeunesse nani batiki na kati ya losambo bolandi roi losambo ebongolaka batu te misala nde moto ebongolaka batu yango mokonzi ya banganga ngunza fumukusu ke mzala pana na ngola alobaka nzambe azali losambo te kasi nzambe azali mosala pombisi mai nzete nyama ezali fruit ya losambo te kasi ezali fruit ya mosala soko sepelaki na émission tozongisi matondo mingi na promoteur ya chaîne mokonzi ya banganga ngunza fumukusu ke mzala pana na ngola na kopesa biso lisusu chance ya kozwa na manaka oyo ya eliki ya lobby tozongisi pe lisusu matondo na DG na biso DG kwa mambo tozongisi pe matondo na Dipro AI noko ndombele botale ngai ndeko na bino tambi koka nazalaki na nzela ya présentation pe invité mokolo mwalelo ezalaki CGK Kukeya o azali moko ya bilenge na kati ya religion africaine o lisanga na bango ezali moko ya communauté na kati ya religion africaine na nzela ya cadrage tozalaki na ndeko na biso mbala o asungaki biso na bilili pe komela bino na bandaku pe na montage tozalaki na ndeko na biso ntimba o asungaki biso soki osepelaki na émission oza elenge boza na banini bolingi boleka bobenga ngai ndeko na bino tambi koka na bani kimia ya fumu kimbangu bakoko ezala na bino tokutani na poso ezali koya.